Très bien, mbote, Congolais de partout. Topesi bino mbote, bino bato bozuli baku ya kolanda émission na bino Tolobela Congo. Tolobela Congo, émission o ekitaka na terrain. Tolobela Congo, émission ya kolakisa bino vie ya ba Congolais o bako vivre na kati. Merci na bino bato bopesa biso confiance. Tosa ela bino musala kaka poto lakisa bino Congo eza Kinshasa te. To lakisa bino Congo bon, na ndenge ba Congolais bako vivre na kati ya Congo, na fin fond ya Congo, ndenge bako vivre na pasi, ndenge bako souffrir. Yango moni Kinshasa ezotonda, pourquoi? Parce que ba Congolais bako vivre na intérieur ya Congo, na intérieur ya Kinshasa, bazo kima Kinshasa parce que Kinshasa est comme Lix. Parce que Kinshasa est bien. Congolais azo vivre na kati azozanga mai, azozanga courant, azozanga nzela. Soki na ba intérieur ou bien na Congo profond, banzela ba route à dessert agricole fungwa mi Congolais ko envier sur Kinshasa te. Congolais ko zala lisusu na problème ite ya kendaka ko se réfugier na Kinshasa parce que il y a du courant, il y a de l'eau, kuna nyonso ezali Kinshasa ezotonda. Yango toko senga na bakonzi. Bo fungola ba village, bo fungola ba territoire. Botala ndenge tokitaki na territoire ya basankusu koyoka pasi pe mawa. Bokozwa ba révélation ebele, bo mona ndenge mindele bayeko botola ba Congolais mboka la bango. Bato abonobo. Bato abonobo yo ba ko tia structure na bango na territoire basankusu bazo tracasser bana basankusu akosaka na te. Tala jani ondenga zoka ba beta e masasi kaka likolo bato abonobo. Papa oyo azomilela likolo mwana na ye. Mwana 10 ans bande ko balandi ko kamwa ba sente mwana 10 ans. Awa toza na STT, toza na Goma te na Rutshuru te. Toza na Équateur. Précisément na territoire ba Sankusu. Moi non boko mona azana 10 ans, azana zene 6 mois ba sente. Boko zo ba révélation, boko zo bino moko boyoka papa nenga zolela boyoka témoignage ya mwana. Na Équateur guerre ezalaka te place ba violaka bana. Lelo tozana mwana mboka Kelimbo les chasseurs des images. Hier pour expliquer biso parce que yende muto akitaka na terrain. Yende muto asololaka na bato, yende muto asololaka na population. Mwana mboka Kelimbo, bonjour et bienvenue. Bonjour papa journaliste, merci. Ah, lelo vraiment omona na nano bato pe ba mona moto ya bimisaka biso kitoko ba réalité ni le kaka na République démocratique du Congo. Tozalaki na territoire ba Sankusu, précisément na province à Équateur. Nini o découvrir kuna mwana mboka. Bon, papa journaliste ngana lobaka tokozala biso nyonso ba Congolais mais mutu na mutu aza na province na ye, aza na village na ye, aza na territoire na ye. On comprend? Mais ba biloko moko ko moleka neti na province ya biso ya Équateur eza kitoko te. Même à tes missions na yo Tolobela Congo na mona mingi oyamba ba politicien mo oyamba ba mama pondu te. Est-ce que na plateau na yo vraiment na bike ba question eza ya yo ba réponse eza ya nga mais limbisanga vraiment. Est-ce que na plateau na oso yamba mama matembele? Oso yamba mama basa fufu pena na plateau avandi ou bien kitaka penza terreau ba vie ya population konyo kwa. Pona to kota nano ba territoire to banana na ville na biso nano ya Mbandaka. Au moins ba député ba otiko kenda vacances parlementaires. Et loko to bande kozela ba présenter kolela ya population. Metala ba député ne ba trahir biso. Ba komi ko sande ba motion ko longola baninga. Moni ki baza même pas na mawa ya population. Bazo travailler pour l'intérêt là. Intérêt na bango to ko lobelo nini? Député aye abande ko longola. Oh, il fallait présenter ba projet ba programme ba bloc population ABC bango ke toza na passe ya boybo. Bazala na session budgétaire, il faut pas voter budget. Normalement budget ngo ya ko voter pour na mboka ou be pour na mabumu na bango. Biso to kendaki to tambolaki na ba député parce que naza caméraman photographe. Na tambola na ba député na kuti ko lela na to monde ko lela o population azo lela. Et puis si o papa journaliste mboko yo na yebité pas ces makasi.
comment on est président peut-être aya kaye na mbandaka mamusu na bikora komite ko mape na ba territoire mais biso tokotaka tina ba village kuna on a pasi ya ba congolais okotala bonga mususu koza mamusu ata na $200 ko silo na minute akotanga likola koyoka pasi ya ba congolais. Très bien. Donc mususu tali ba konji na biso na de 1 an bazana mutema ya mawate humanisme ezala même ba député na biso batu ba pesa pouvoir kutu na proposer que loko mona lobby que na 2028 to voter kaka président to voter ba député té biso nyonso to ko makaba député parce que makambo to mona ezalaka té surtout na Équateur kaka ba député batu ba benda iki na iki yango ke o mona toujours passer za biso nanu na province ya biso baninga ba okende soki otali même n'Équateur batu bakufaka chaque jour na ba baleinière est-ce que lobamaka chaque jour est-ce que lobamaka ndenge oya goma elobami oya goma bakonzi nyonso bake kuna ba canal plus elobi na ba RFI partout elobi yango bakei po parce que baza ba lobelo ya minene mais biso bandeko bakufaka na ba baleinière chaque jour amusuko ekoleko ka batana mbanda ko yoki yango ko ça à 2 heures du temps et comment na bato bakufa na omoni mais eyokana kate ne tu ya goma mais ya goma ka maswa kaka moke zindi omona siko ke baninga ba politicien na bango bazo travailler par rapport à population mais oya biso Équateur té très bien oya Équateur à libumu omona siko tango bango baosana na libumu siko passe ya congolais passe équatorien ezuta wapi kaka na bango po avana ntokota ke mwana ya 10 ans ba violer na jombo kuna okende kuta police mobimba donc bataillon mobimba police 3 police na 3 armes 3 policiers na 3 armes gérer combien de population combien de population mais bazaka na 3 armes na bamboka mususu kutu wana 3 armes na bamboka mususu okenda l'état zate kaka ba chef coutumier de bato ba osa musala kuna baeba ta jungle kuna ekoma jungle donc mutu soki asali problème ou bien abomi mutu na famille moroboye donc policier l'état a intervenir okofunda ye na loapi soko ke ofundi aye pa sambe après wabise OK ça va zonga ndako parce que place à robomba ezate interview kutu ezali wana même ya général donc mokonzi OPJ obache wana na kati ya jomba zoloba yango kasho ezate na kwati pe na moni kasho te eloko te même bureau na bango place ba sala tol ezate au moins degré ya ba makambo oyo eza na Congo na biso toke musika te neti place au lobby ya bonobo wana bana basankusu bazolela bonobo bana basankusu bazolela likolo nango nini ezoleka entre population na bato ya bonobo baye kotia bakolombo kaka nde toloba na Congo bazo privilégier nyama me mutu baboma ye na Congo yanga nayo oyo ya biso nyonso bazo privilégier nyama neti bonobo bato bakufa na bonobo eza na territoire ya basankusu na certain ya Gombalo na groupement ya Ilunga Port kuna nde place okuta parc ya bonobo wana eza ya mundele moko mundele wana asomba kaka mo un parti oyo abamwa donc babenga ngo ba île mai pembeni mwa zamba moka mukia na île wana nde asomba kyango epa ba endroit asomba kyango siko ba pesa ki mpa limite nango nde azwaki siko ba bonobo ache na kati tanga ache ba bonobo na kati sikoyo abandi ko société na bonobo ebandi siko ko récupérer ba île mususu na ba zamba mususu abandi déborder ba limite très bien bando déborder ba limite ko kota même tina ba nina ba mboka pe suki na ko déborder ba limite wana te akeli susu apekisi bato wana le karaté parce que ça na moi babenga mwa mingala traverse na kata ya population basala pêche bakata koni apekisi bango bo pêcher te bo sa mutambu te donc apekisi accessibilité ya mboka o bato ya mboka wana ba vivre kaka na kata ya île wana très bien parce que na contre ça ki ke ya bokola kaka banyama mais il na bango bakota ba pêcher ba sa pekisi même pêche mutakoma kuna te
et comme si connaît entre mundele na batamboka Oh. ti eko arrivé nzambe pa la raté na bolingo ne abana ne mboka mundela na zaki na bonobo moko ya mukolo ya mukolo penda parce que bango bazaka génération na génération. Très bien. Siko bonobo wana tango ba génération na esi la siko ba o batikali ba komi kotake ko bundisa ye ya koli makasa sa isusu na conquérant wana tenda kimi ake na zamba ya bato wana ya mboka ya ba villageois obi pe na mboka na biso pe ba bonobo bazali ba ba kite ke bonobo wana kozaka ya mondele wana bango ba bomi bonobo wana ta ba bomi bonobo wana ba ke mondele to pe société wana ba kei na gouvernement central ba ke kozwa renfort ba pesi bango ba FARDC na mindoki ndeko na ba yo ndire guerre na population donc ba privilégier nyama ba sacrifier bato ba ye ko sacrifier guerre so ke na mboka wana surtout na certain agombalo wana ko banda kaka na entrée ya groupement Ilunga okuta batumba ba école batumba bandako batumba ba église ba pito kuna massacre nyoso kaka pona bonobo kaka pona bonobo moko wana ba sacrifier bato bakufa na mboka wana ba masasi eza même voir même ba soldats sous bakufa kalikola bonobo tala degré à l'époque na témoignage ya jeune aza na hôpital botala likolo na ye wana za masasi azwaki likola bonobo likola nyama moko babomi bato ebele na secteur ya Gombalo boyoka témoignage ya jeune papa mbote mama opesa bana baza kukumbona kumbona nga mongo bandani machi tomoni olali boye olingi kolakisa nini mpe lisu pota na lokolo na bafa desi oyo baya kokengela jamba ya bonobo babetanga masasi na lokolo mpe babukinga mokuwa na sanza ya mibale deprime nake basankusu nasali na hôpital 4 mois na ye awa zoma lokola 7 mois nabikaka te nafandi kaka boye kosumba kaka awa komela kaka awa kosukola kaka awa kolia kaka awa natambolaka te eza mpe na moto moko ya kodenga mpe aza te naza na papa te naza na mama te naza na bana mwani nabikela vi moko mabe kaka bato bapesanga mbongo nakomi lokola mobola siko nini ekomaki ke babeto masasi badérangement na bango kaka nde bavanda na nganda na bango wana baye kobenga bato basala longo na nganda na bango biso toboyi bango mpe bakomi babrigade kokanga biso kobeta biso te bakona niveau ya masasi ke basalisa biso sala longo na kote ya bango oyo ya jamba na bango topika bango ndako biso mpe toboyi baye kobeta biso masasi par force. Est-ce que depuis aujourd'hui masasi l'état pas yebi ki ozana masasi o FARDC babetaki yo l'état yeba colonel basanguso yeba na zapi na numéro na benga ye na senga ta mbongo apesanga na sanfra alobite ya ji bapaya aza na moya ya kodenga te siko déjà po kenda nango ka o ba hôpital a minene nakoma na basanguso nasali 4 mois na basanguso siko bazoloba nini na ba hôpital hôpital nasalaka perte yanga moko basala eloko moko basali soki mbongo nanga pesi yango wana mpe nakimi na koto epa monga mbongo akosalisangaka pamba boye nanu soki nabiki nde nalukela mbongo ote mama tomoni yo na hôpital awa ndenge ozokengela mobali na yo mpe alobi boza na bana boni boza na bana mwambi komona moto alukaka mbongo oyo asalaka kialesa bana atangisa bana azwami na donc 3 mois na hôpital sikoyo yo ozovivre ndeni na bana kabwe ndenge nini explique penda bana kolia mabenga mope mabe mwana nango liboso arate certificat bola mosusu mapapa ezate bilamba mpe ezate donc bamapapa eza te bilamba eza te mpo moto alukaka mbongo azwami na maladi. Merci beaucoup. Sikoyo message nini oza nango bien bon message nini oza nango mpona bakonzi ya mboka na biso nazala naposa babikisa mobali nanga bazwa se na ye mpo abika mpo nga nabikela na bana nanga bazwa soin ya papa mpo obikela na bana na yo. Voilà, tozomona mama oyo mobali na ye azwi masasi na makolo soki omoni mwana azolela meme peut-être azolela meme nzala donc bino mobo explication donc batami te malamu bosunga libota oyo soki omoni mwana oyo papa na ye wana lali
donc azalaki na 6e mais alingaki azwa certificat mais arate po babeta papa masasi na makolo moyen ya ko vivre be ya koluka mbongo eza te mwana kataki classe bino bato bolanda image oyo batamutema malamu soki bokosunga libota oyo oyoka mwana azolela na Kingombe azosenga biloko. Alors ndeko Kelly osukaki wana te bato ya secteur ya Gombalo mobimba bakolela nini balobi nini message nini batindeli bakoti Congolais aza en chance te Congolais kolela ka butu moi ndeko journaliste soki moninga nga aza na nga cameraman photographe mais soki nazwi le devant ya kobima même libosa caméra bopona loba passe leki très bien passe leki moi quelque chose o ba futaki ngai na kenango kuna menazonga ta di okaboli na babela na kaboli na bango soki otali ba état ya hôpital les hôpitaux privés te otomona na otomona les hôpitaux privés te les hôpitaux à l'état général net mama yemo o bomona na bato balali na mabele wana etokeza mabele insecte za facilité ko mata nyoka eloko nyosa za facilité ko mata eloko bomona wana bazwaka lisuni moko te na niveau national papa eloko te papa na soki na bato pour condition ya muta malade azolala boy siko lisuni nini na miso na yo na kati ne ba image wana tozomona nezoleka est-ce que omona nini penda kwa milisungi wana ezate population ko nyoka ka butu pe moy nano etana no banzela soki na neti nazaki na basankusu nazaki na basankusu ville wana na tuni sac ya nguba babisinga 100,000 francs na ke kuna na Gombalo na nini na Ilunga port na tuni sac ya nguba babisinga 30,000 francs oh t'as la différence siko yo zwa siko na à peu près combien de kilomètres na Gomba ego zala ba 150 kaka 150 km. OK mais t'as la différence à bas prix 100 à 30 000 70 000 aliko siko yo zwa siko nguba wana bimisa wata na basan kusubandi mayo saki moko bimisa ah Congo donc ba état ya banzela yiki bato bazala biloko ebele mais moyen ebima ezate omona donc ba état na Congo passe papa journaliste passe omona na banzela neti banzela parce que to bando tambola pe mingi na ba moto moto koti na mai na mokili to tambola na ba moto okuta pont ekufi même ba image le pont penza banzete ba pont vena banzete ya munene e ba mabaya o ba chaka wana ekufi po ebukana me omona na mboka biso to wana ba mababa to ba mindele ba okata mabaya pe bazwi mabaya yango ba poser yango kaka pembe na pont pompe na place wana ezanga kwa mususu kaka bi mabaya mama na block ya mabaya ka pembe na po wana mindele tala deja motema mabe oyo bakonzi na biso bazo sala kaka po population anyokwama soki to ke même na niveau ba école nebi te so pe batango ba raisonnera to pe nini na école na koti na école moko baba ezate ete na bia ba mabaya to misa to ne basali yango tableau mais libanda ya école wana ka permet bazu mabaya ba déposer wana na tuni mabaya ngo ba osala ba ya école beni hoteza ya ba chinois ne ba koya ko zango ba kina nango mais siko tango ba chinois na bazo exploiter ba biloko na biso siko biso to bénéficier nini na mboka wana comme na ka mutu moko boye azwa mbongo après tindi bango ba kenda kuna eza bazo souffrir bango bazo zwa bango main d'œuvre bazo salela ba chinois bazo exploiter mboka na biso ba chinois bazo yiba mabaya tala ba école tala eta ya ba école bakonzi ya minene ya territoire ya mboka oyo ya territoire ya basankusu ya Gombalo batanga na école ndeko journaliste eza pasi po na kuna gratuité za gratuité kuna parce que kuna normalement na ba c'est gratuité ezalaki te bato babane kotanga to bakana ba échange parce que mbongo
mbongo kuna eya pe na importance pe na grave te pona nini ngana kenda kosomba soso nalia na bimiseli mutu mbongo na pe sie tekela nga soso abi na osana mbongo nini na kosomba nini na kosomba na mbongo nini na kobima to pe na mboka boye na kenda kosomba na osana mbongo nini di mozo na ka sosa kabeli nga soso nde ko kabela pona nini nzela eza pasi guna basala kanenge nini si mwana azotanga mamususa aye na ekola kwanga pesa enseignant tangisela nga mwana afuti kwanga na place ya Minerval na dibana mwa bona tuni wana classe nini ayebisinga naza na 6e si le président ya mboko nani ayebi ete ayebi président république atuna ngane chef coutumier na image ezali bonzo ala no élément na bongo tozongela bino donc mwana oyo azotanga aza na 6e ayebi chef de l'état te Mbote ya nini? Yobi mbote te. Bonjour. Kombo nona. Ah malembe. Kombo na gaya ya jeti sikoko. Baboni. Ozana mboka ni. Nazana mboka ebongo. Na territoire ni. Territoire basambi. Na province ni. La province ni. Est-ce que Yebi président de la République, président ya Congo azala nani? Bon, moto na yebi ete na yebi aipa na biso na yebi penza moto na te. Na yebi tozana kutimia biso moko ndi akuwa to kufa boye. Mais yebi nande voilà. Yo yebi Félix Sekedi te, yebi chef de l'état te, oyoka pe comme on a dit. Oyoka te na mona pe te. Olobi yebi ka chef coutumier la bino. Ka kande moto to kufa tuti kutu ko enterrer ya. Congo ezala makambo ebele. Congo ezala makambo ebele. Un Congolais ayebi chef de l'état te. Oyo chef de l'état Kisekedi Tshilombo. Président de la République. Yende président na biso ya Congo. Oyoka pe kombo wana te. Bon, nayoka ka mwa mokende na bon comme na tangi na ngapete na yebi pe banga mwa na te. Bino wa bokenda classe te. Bon, tokenda ka ya maturité moto ngane na tangi te. Na ndenge na ngai na tanga te. Yo lingi no makamba classe. Na lingai makamba classe te na tika na makamba bilanga. Talaka na loba mwa ndobo mwa mitambo. Mais na yebi makamba classe te na linga pe batangi na ngango te. Merci beaucoup. Ayebi ka chef coutumier. Ayebi ka chef coutumier. Dans la degré à mboka. Un papa journaliste. Donc Congrès a moi passe mingi. Ba konji ba luka ba sala moi quelque chose pour na tolo mwana libulu oyo na Congo tozo vivre toza sous espoir te ceux qui ba yebi soki to komi na donc mokile komi na suka bato babeta likama mokile komi na suka kana Congo Congo ka nde kana Congo de okaka mokile komi na suka kala te ka mo biso to omona oyo omona kana ti basinya batande la fengo amuse ba net na ba bakomaka na Bible ezali na Congo tozoseka parce que toza na Kinshasa yo muto fandaka na Kinshasa beta tour okoyoka pasi omoni bandeko bakosouffrir otali vie baninga mosusu bazomene olobi non yango nga nalobaka Kinshasa ezotonda parce que bavillage basecteur baterritoire bakonzi bakokipe yango te soki na village école moko bien eza kuna courant ezali mai ezali balabala nzela eza mutuka ekokende kozonga na biloko villageois akoya Kinshasa ata mokolo moko te villageois akoanvie Kinshasa ata mokolo moko te parce que kuna bazolia bio bazosouffrir bazokima bazoya Kinshasa ezotonda parce que kuna moya kovivre eza lisusu te mwana mboka keli dotala mwana o aza na 10 ans mwana 10 ans aza na zemi baviole mwana 10 ans place bozomona image oyo eza este te eza Bunagana te eza Rutshuru te eza Ituri te guerre eza te mwana 10 ans baviole ye papa ayebi te akende funda pa nani boyoka bino moko na bongo tozo tomoni
awa tozoyamba papa moko donc tokoloba baviole mwana na ye nde aye déclaration devant caméra na bino oyo boza komona. Mbote papa. Mbote. Papa obengami na kombo ya nani? Ilunga. Obengami na kombo ya papa Ilunga. Papa Ilunga awa toza na mboka nini? Mboka Basankusu. Donc toza na territoire ya Basankusu. Domoni yo awa liboso na biso problème nini vraiment oyememi yo awa? Kukoma na ngawa na Basankusu. Na ye na dossier ya mwana na ngai ya violence. Uba violé. Dossier ya mwana na ya violence ba violé mwana. Papa Ilunga talaka penza caméra talaka nga koto OK boye. Dossier ya mwana na yo ba violé ye. Mwana na yo ngo ba violé azana âge nini? Azana âge ya 12 ans. Na âge ya 12 ans. Sikoyo tango ba violé etaki yo papa osali ni tanke moni mwana na ba violé. Tango na moni mwana na nga ba violé na komaki epa ya l'État. Oui. Yango wana tango na komi pa l'État na moni solution pende zate. Donc yo ke pa l'État moni solution te na niveau l'État. Siko l'État zoyebisa yo nini? L'État zoyebisa ngai na eloko moko te. Siko papa oyo a violé mwana wana yaza na âge nini? Aza mwana ya 62 ans. Ben mwana 62 ans. Abota ou bien aza na basi misato na bana 18. Mais pourquoi ka poni ka violé mwana? Na bipe wapi? Sikoyo tango komi na l'État omoni solution te l'État zoyebisa yo nini? Zala vraiment clair papa Ilunga. L'État azoyebisa nga na eloko moko te. Nde na koma na justice. Justice nde bato bazwaka charge wana. Pe depuis bazwa charge wana nazomona ngo clair te kolia ka passe na hôpital na mwana na ngai. Siko oza na hôpital osani na hôpital. Bafandisa nga na mbeto hôpital. Siko na avandisa. Justice de paix. Siko est-ce que bozwa pe temps ya kosamba na papa wana? Te tosamba na yete. De profunda na botikali kosamba te. Tosamba na yete. Siko papa wa violaki mwana kiaza. Nazo yeba koto ya keite. Siko tanga violer mwana asuki ndika na ko violer bien mwana pas azuizem. Azuizem, anazem. Zema combien de mois? Siko 6 mois. Siko zema 6 mois. 6 mois. Bongo yo papa mwana komisa zema 6 mois na ndako na yo yeba tendeni. Bon nga yaka ko yeba 6 mois. Mwana zana zemi à partir ya l'État kangie. Ngonga wana zemi ezalaki muke. Mais kokoma na biso wa mikolo biso to salia wa soki 4 mois nde kokola zemi ya yoana na kati ya mbeto hôpital. Papa toza clair parce que lobaki l'État azo sale lote mais na yo ko isuso lobi l'État kangaki. Donc tango ba remarquer ki violence wana l'État tchaki maboko ou bien ndeni. Toza penza clair place wana. Maboko ya ko kangaye to ko tia na prison. Bakangaki ye batie na prison. To sambi na yete. Nazo mona pe yete. Donc na prison ozo kenda kotali na prison zo kutete. Nazo kutete. Siko tango ozo luluke na prison mona yete l'État zo yebisa oni. L'État promettre ngai que toi numéro ya tata wana olanda esika ya azali. Wana l'État nde ayebisi yo. Siko yo yango wana pe tango apesi ngai mokanda wana na ye na komepa mondele mboka nde na expliquer ye likambo wana po akomisa nga na justice. Siko mondele mboka lobini. Mondele mboka kanda na ezalaki ke alobi abongaki te ke moto wana akende ezalaki kaka meme mikolo ya komaki abenga famille na ye batala charge ya mono oyo bakoma mikanda ndenge docteur alobi ke mono oyo ifazala kaka na hôpital. Ebongo na Basankusu droit de l'homme, droit des enfants et ba UNICEF ezate. Toza pe na maboko UNICEF. Justice de paix.
ezali ofundaki pe kuna bayebi likambo yango siko bango bazoloba nini eloko nini baza koloba kaka kolia na biso eza manœuvre par jour 5000 ngai na mwana na mama na ye toujours continuer toujours émission na biso ya mwana oyo bomoni oyo ndi ba violé aza mwana ya 12 ans mwana 12 ans na zemi à 6 mois so to sali 12 ans to baka plus moins 6 mois déjà koza na ba 11 ans na ndambu nde a se retrouver na zemi toza quand même na STT o ba violaka bana na ba rebelle toza na ba sankusu précisément na Équateur nde tomoni mwana o bozomona oyo ba violé pe bateye aza siko na zemi ya 6 mois mbote elenge mwasi mbote yo obengami na kombo nani Prefina kombo nani Prefina otangaka otanga na école ni epe bofundi kolobi epe bofundi siko nini komelio papa mokati yo zemi yo zana una âge ni nana 12 siko papa ne bandaki ndenge nini na choze papa bakendeke mboka oui etika biso na baya baya basi bango baye kotonga basongo kosombaka bakbanga bakati bakonika na nsima ndako balobi toke nakende kolokotango nake kolokotango nokaka moto akoyaka akosalaka na mbele akoyaka nganobu yo mokolo bwe na mbele okolandaka nga kotuna nzambe okosalanga nini ayekokanga na mabende alingi abambanga libende naye koganga moto na ndako te ayekokwisanga na mabele mwasi naye akuti biso esika mwasi na akuti biso alobi nayebisi mwasi ne esika nayebisi mwasi ne alobi na mwasi ne meka koloba na obima okende koyebisa mpo na bomo soki na bomi o te nakata okingo kaka ake abima ake ko là toujours ça dans l'émission non continue abima ake ko abimi biso tuto bimi na ye na kuti na moto moko na ndako te yaya yeno banda kusomba gbanga te na bisi pe mwasi ne ake na ndako afuti mwasi ne mbwa ya mwasi na pièce elamba na mbongo 25,000 yaya bisa ye banda kusomba gbanga na bisi ye apesa kina ni pièce elamba na 25,000 mwasi ok sikoyo yo tango asalaki yo makambo wana oyebisaki bayaya nayebisaki yaya bisa mwasi sikoyo alobaki ni alobaki eloko te sikoyo yo na papa na bobima mbala combien ngana ye oui ke asala makambo bongo asala combien de fois mikolo tu saki nafandi nokakaka luka bolimu kotina kaka nalokotaka chokolo nake na jamba soki nake na jamba bo namoneka moto akulandaka ngai donc ndenge aza nokoza ovandi na yo après molimo moke bengi yo okende okutana naye na zamba kuna donc ti bomesanaki na ye okomaki omoneka neti mobali na yo ngana banda komone luka mobali na ngai te nga nazalaki nde kokimake soki alandi nga buna na jamba bo akende na bambeli na banjete na mabende mpo ye azalaka nde moto abongisaka bamoto siko ntango osisana naye na zamba oyo akoyebisa te yaya papa alandaka nga ka mikolo nyonso olobaka te nalobaka ok merci beaucoup oza mpe mwana moke oza na 12 ans oza na conscience vraiment te oza conscience vraiment te akoki kokanga mpe kointimide yo mpo kovanda na yo nye parce que oza no mwana moke mais tozosenga kaka na bakonzi batala nano likambo oyo vraiment mwana oyo aza na conscience te parce que aza mineur
na mboka na biso mutu po akoma majeur faut azala na 18 ans mais oyo tozomona aza presque na presque na 11 ans aza presque na mwana mboka keli esalaki yo ndenge nini ntango omoni mwana ana na papa na ye bazolela ndeko journaliste eza pasi makasi po mwana 10 ans oyo je crois que na mwana na ngai ya liboso aleki ye même na âge mais komona ba situation boye etake para epesa nga pasi makasi. Très bien. So il y a même la possibilité de belé na nga na luzwa même na longola na mboka parce que muta violé papa a violé moi na wana azali na mboka mais tellement za na moi misolo na mboka ba ko kamete omoni Congo to vivre ngo ya ndenge nini mwana wana bazozwa prise en charge na ezo za ndenge nini akobota ndenge nini na 10 ans prise en charge na écoute ezate moto viola ya kiparata kolesa ete mais papa na utolo benye ezo sa ngande pasi ezo sa la pasi on to vivre na mboka moko botoza ba locataire ne na Congo bien ndeni ba population wana aza locataire na Congo baza ba congolais to baza ba Congo te toza ba locataire est-ce que payer pende za ga ya biso po paso to mona oyo on dirait to pe payer za ya biso te po to ba konji pete ngaba bana moko to aba konjite aba mutema malamu we to ana ba konji pete to aga neti batu moko boye bazana ba parents pete biso so ba population ndenge baloba to komi population so to taneti na province ya biso kuna na Équateur yebisa biso ane o mobimbe eleki oyo basali nini projet nini oyo yebi ekoti na Équateur na ane o mobimbe yango kutu babwaki sa gouvernement central état la yiki ngana kena na Équateur surtout na mbandaka obi na mbandaka so komi eloka liboso ba personne na famille torche ba personne torche na mbandaka so komi na ndako ba ya mboli liboso na torche mais c'est pas gouverneur le baka Bundeza Mwindani lumière mbandaka mobimbe pe la courant na yiki papa c'est les gouverneurs c'est les journalistes mais quand ça la vérification mais c'est les gouverneurs aloba loko wana c'est gouverneur aza gouverneur lokuta il fait la torche na torche na bona baba bala la gaïa parce que so genet na mbandaka na Équateur au mona ke batu bala la gava. OK. Siko sozo la gava na mwasino. Eloko musuni kako bote bele. Tango yo ye. Bayambio na torche. Siko ozola la 18h. Internet ezate. Parce que obi ke na bakine moi distraction mususu ngaboso zape wana mwasi na wana bo pesa ni mikongo. Yo zo sale la wa téléphone et pe kuna oza téléphone pe RSili ya motama TV. Upongi pe jo na téléphone na loboko bo. Mais si on a mbana oyi pongine ezaka bisa ezaka dine ouais est-ce que ba heure nini bo koti déjà la parole 18h jusqu'à 5h siko mulili na mulili émission ba mikia wa ta ya mana na émission na beta bena masolo oile gaga na Équateur ndenda kutoko na vile mbandaka makambeze bele ba elemeze bele TV zango yango to toyebisa na bino bato basalaka ba effort ya koyela bino ba video ya koyela bino ba réalité oyo ezoleka na mboka na biso fo kotalaka bango loa bakeli mboma mona mboka keli ba difficulté nini bokutana nango na ba voyage wana papa merci ndeko journaliste ba difficulté eza ebele surtout na Congo ya biso ba difficulté eza vraiment ebele omoni musalo même biso to sa na Équateur oyo si to sa kia même na ba province mususu mais au moins évolution à makasi outi Kinshasa okembandaka okoti na ba village okei ba territoire okoti ba village nyonso na mbongo no ya poche oza même pas na muto soutenir na susika ya ko na susika surtout ngana za na page munene ya mbandaka info plateforme na ya munene ba pesa oyo lote ba kabate ata mutu moko te
apesa ngata topé 10 francs ou bien $1 que nous salo salara ngo bien soit ata moi oyo o renforcer na makambo o salara mais ata mutu moko te ata matériel ba posani que information ezalaka mbongo ba image biso to tiaka wana ezalaka mbongo mais okoka mutu azo obligé la kisanga place boye dans la boye soko sale loko maba bando critiquer okendaki village wana te okenda village kaka village mususu o ba place nyonso wana to okende il faut préparer yango besoin kabiso nano banzele za bien te ba transport net soko na Kinshasa zo avion oya mbandaka ozui okomi na mbandaka ozui mutuka oketo bikoro ozui mutuka oketo pe ngende ube ozui pe kano rapide okeba sankusu nyonso wana za la place mususu faut que na vélo ngamsu pe makolo net na sina beta distance à makolo ko ba 80 km makolo 80 km ozobeta ngo makolo na souci kaka ya kozwa ba image na zakutu na ba image ezo lakisa ke omwa ke mutu okende makolo mule beto ke botala ba image yango oluki moi chef coutumier mo bo sengi ovandi mo pa na eso sisi o continuer kapona ko yeba vie ya population ya ota to sa ba sacrifice abo bino pe bandeko mususu koza rapé na mutema ya kosunga kabiso c'est ça parce que balobi musapi moko te lokota sili ngana kozwa idée na sali mbandaka info yo zui au sali faut commettre mais il faut pas soutenir yo parce que ça simple journaliste wana salaire te tozo kende partout il faut pas soutenir de partout na ba fond propre ya biso o mona ke ozana posa o lakisa ba place o ba sengi o ba mona mais o taka moi poche na yo ezape moyen biso nde tozwaka ba information ba désirata à peuple to memeli ba konji to lobi botala neti sikoyo bo découvrir makambo belé biloko akolakiseze belé mais lelo TV zangonga to suka ba numéro na biso eza affiché wana bo benga biso botika ba commentaire bo pesa ba point de vue na bino après toye la bino ba image ya bikoro mwana mboka kele asuka kiwa na tête to kendaki Guadeloupe kuna kutu n'en parlons pas Maramba kolobeze belé boyoka histoire ya guerre ya MLC boyoka histoire ya guerre parce que si ya MLC za ki na Guadeloupe boyoka histoire ya Mobutu bobenga biso bokomela biso mwana mboka keli tokomi na suka liloba na ona batu nyonso balandi biso bo liloba na ngana bandeko nyonso o balandi biso na pona ko rappeler bino tokozala na Congo eza ya biso nyonso mais mutu na mutu aza na place à uta neti ngana uta na province Équateur yango na salle la Congo mais na salle la pe Équateur koleka parce que Équateur c'est mon père bokila lokon bandara c'est Équateur mon père bandara ma mère merci beaucoup na maman Nana Mbomba na initiative ouais maman Nana ma mère mais il faut tala côté que limbo mautolo baba sankusu banini balobi mbandaka leki trop ozo linga mbandaka ko leka Équateur mobimba Équateur za papachi mwana mboka keli continue Équateur papa na biso yango to linga mingi ko salela ye bandeko na biso nyonso ya Équateur bon mais quand même ko tiape moi miso na bino surtout ba o baza pe na poto ba o ba na mo ba misolo mboka neti mbandaka transport à mutu keza raté à part quand moi quelques transport moi ça ka pays qui population ko lelaka air nyonso transport mutu ba matela ngote OK donc moi bato pe o ba na miso ba ko somba pe ba mituka ba tie na mbandaka comme ça transport pe azo ga réseau kutu na lemba na réseau na mbandaka soko bengi mutu appel wana WhatsApp te appel normal soko zuye se rechange d'ambassade réseau kutu eza eloko ya batu donc privé très bien mais likamonet ya courant c'est ça obi courant ngana bandaka kolobela courant makasi mais obi place na boaka espoir ya courant ouais tangu na kei na bandundu na kene tina kikwiti ube na bandi na kenge na moni basinga ya ingeleka me baza na courant te na kene na kikwiti basingeleka me baza na courant te siko biso na Équateur basinga me ata singeleka te moi espoir yaki kozonga ngata ngo baba bisi biso ke ba osela biso système solaire ba photovoltaïque wana ne moi espoir la bandère o misale banda yango
Merci beaucoup, Congolais. Merci Nabino Batobolandi Bisotina Souka, beau s'abonner, beau partager. Merci na héritier Ndekele, le grand réalisateur, l'œuvre du maître Mouto Lelo Amema Kibiso parce que Kelimbo me foyer après cela. Merci Nabino, Tokutani prochaine.